Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Mon bébé, mon colo, ayoka go. Nash, je suis là. Je suis pas sûr. On vit déjà. Mais là, y quoi. Bolinga mabe, et bon, on a bolingo. Yes, colo, bolingo, si ça maladie, et qui me sa attention, et qui me sa AVC, Kabouy. Au vivre dans le deuxième monde. Il y a bolingo. Tu as raison, chérie. Dès tout à l'heure, dès tout tonga, dès tout tonga, bouillé. Alors, bien, maman, n'a belle. Tonton, azamu. Dès maman, belle, n'a pas parlé. Son avis est à bon avis. C'est ta bolingo, azomatiso, pardon. Maman, l'ingano, oui. Maman, je suis là. Je suis là, mon amour. Je suis là, mon amour. Même dans les colons, ma casse. Ana mobile boyete. Ekira bolingo zo memelanga oyo. Parce que nanga ezaka eke. Susi nanga pe ezaka eke na mona yo. Na mona yo ndenge nini? Chérie, je répète et puis j'insiste. Maman. Attends, maman, on peut trop le baquer. Quand tozela. Il faut déclarer maman et communiquer na combien on va pressé. Na combien on va pressé. Na combien on va pressé. Na mon nom kaka. Chérie. Oh maman. Na mon nom. Na mon nom ndeni. Yo moko commandé na mon ayo. Na mon ndeni. Kusula na opamba. Na ibisa solo. Misisa nzote telema. Misisa nzote telema. Telema telembi. Moto wazana ete. Voilà bandeko nanga bouto landa wana Sœur Annabelle na mobali na kisasa na makambo bana na ye ndenga oloba na mobali keta kutu bana nde ba oloba donc rien à commenter parce que bino mo bolandi siko na tela bino ya pasi pe ya mawa penza bolanda audio oti na suka comme ça bokoloba siko nana za malamu nana za mabe qui dit vrai qui dit faux otala ke obaloba pena ko oblingi porter malheur ya vie na yo ezanda na belle oyo mwasi mabe alinga boma mobali na ye alinga boma papa bienvenue nzambe na munoko kuna loyembo na munoko kuna mama bizaleli meta makambo sala na kata ndako na pe ozo solo la mwasi na mobali olingi kaka ko enregistrer mobali po yebaki déjà ke o eza piège eza motambo na tie bandeko na oloba mingi te bino mobolanda ta quelqu'un niveau na moyo olobi mutema nange banosa pasi na boyo répondre yo olobi lo bebele na moyo ozotala te bisika to wuti ozotala te musika to wuti ngaso na ina tu no beve no za mutema est-ce que za mutema ki bomoto ana conscience za conscience hein ce que mutana conscience c'est que les camois ça là ta 10 ans passé ata 20 ans passé au monde koko na kufa soki na 2000 soki combien soki na 1900 combien
oyebi dati koko na wana kufela oyebi bayebi si oloba après la prière tozozonga na ndako nyonso yo boma na kata motema na yo bimisa me ngai na yo otangela nga komo eriki yo ozomona nga na nyama ozomona nga mbesi ozomona nga mbesi nazokomprendre yango très bien soko oyebisi ngai eloko te so oyebisi ngai eloko te sikoyo kaka ozongisa numero eriki nga nakokontinue toujours kosola na eriki nayebisi yo nakokontinue toujours kosola na ye soki monoko na ye kofungama te okoloba makambo oyo bombala kata monoko nakata motema na wana to aussi tu as ta vie oyo osali oyo nga na nango besa nayeba naza na mposa na yo ke bima na monoko na yo moko naza na mposa na yo ke naofanda te nde na te mbona ofanda te comme tu es venu me provoquer na eso tika nga naza bien te tika nafanda kimi olingi te nafanda kimi olingi te obengaki nga outi kopela a opele na yesoki tika nga nafanda kimia mwasi ya Clovis makambo alobaki par rapport à masa Clovis etango na peli na explique na biya yo benga na téléphone ngabi okobenga na téléphone te autosola okota te déjà na porte no benga na wambwa parce que ngako kota na brutalité olinga kokota na brutalité ngata ngona kota ka wana kota ka na yela zelo kona na bini na ko luko ati na ko luko awati. Alors si tu as quelque chose à me dire dis ça maintenant ndinga na tena bandezali anda eloko alobezali on va tindaki biso avant tokende toza rendez-vous eloko oyo premier jour prophète atunaki biso oza likambo oyo Annabelle okolimisa de oza likambo olimisa nga binga aza likambo te yo lobi na nga oza likambo oyo Saint Esprit olobaki na prophète atuni yo likambo nini oyebisaki nga te likambo nini yango oyo ospikaki nga te ndinga nayeba likambo nga biso soki natuni na biso Saint Esprit olobelaki olobela ngai oyo moko oza na conscience te nga moko conscience na ezoyeba te eloko eza awa eza base ozolinga tozongela yango sema te tezonga na yo lelo mpena yeso ezonga mebanyonso tenazoka nefanda nde na tembo motema nange ezokita bosunga so na temi ozolinga te na tema telema soko telema fanda oyo kanga tosola nga nazalaka so na telemi awa bon nafandi kasi besoin na yeba besoin na yeba kosa na nini et sport na nini parce que on ngai soki na lobi yo olingo yo kanga no yo kanga ndana na connexion na yo kanga osali mapasi wana abimisaki yango yango bamba ngai eloko pasi na nga pasi eza ngai ezaki na nga mesi na biosani yango pasi na ngai ezalaki natuni nzambe naza na ombeta naza na hôpital natuni nzambe na biso soki lelo nazalaki nakomaki koka na otambola soki ozalaki mobali malamu ata osumbaki na bilamba ya ngai nafanda na yo preuve aneke na biso soki ozalaki mobali malamu mpo oza te pendant 20 ans tofanda oza te loko oza na mémoire te bana osukola suko mémoire no bana ozongisa soki ozalaki mobali malamu na ngai navanda noti na suka preuve aneke ngai na ngai nakufa na place na yo na maladi oyo anai kobila omonaki etat na ngai nazalaki nango estce okoza na conscience te moto azalaki na etat azolela mingi azalaki na souci mingi ntango aza maladi mbala moko bobu akomi sanfoutisme azokipenga lisusu teni te okoza na conscience te yo moko mituna conscience ezali yango moni nazongisaki yo conscience ezali nazongisaki yo na bino boye nalobaki meme papa Bertin sikoyo yo zela nanu zanga nasisa komemisa no basala nzambe bato ngambo te message ya liboso ozobela ozalaki na makasi ozotambola awa ewuta na ekole ya mwana na yo na ekole na baninga na ye bazoprie papa memi azobela wi malade azobela guérison yango eza na maboko na ye moko aconfesse eza na monoko na ye ewuta mpa bapaster te mpo ni bolinga kolatisa bapaster ya bato bere bolinga kolatisa
baprofete ya tober mpo na nini ebandaki yawa wana toyebi shadraki te ni papa bertin mwana na yo moko aye kobondela awa na ndako aye kobimisa message kerene papa fa confesse baye kosala priere awa baye koyebiso dépression yo tosala dépression awa nyonso to balobaki ezokokisa mazela peto tozomona nzambe lokola aza moto ya masepo aza nzambe ya masepo osala ya dépression te yo tokoma lokola moto ya liboma wa te d'accord ezali tension tension emataki nayebaka te tension ekomisaka bato liboma nayebaka te par rapport à acte quel acte acte ya osola na moto na telefone d'accord ok ok mwasi alibala oswana mobali eza mwana aza awa na oswana mwasi mosusu na okosa yo na okosa yo c'est pas bien mais aza na mwasi na oswana mwasi mosusu libanda na okosa yo même pas tosali acte te mais c'est pas bien du tout oyebi bible oza servante de l'éternel yango question batunaki yo mama oza servante ese makambo osala prophète alobaki anse makambo osala oza mosala na nzambe bible sokuna na gene eza na bani eza na corétien atangaki alobaki mwango correctien oza na kati ya ndako ya libala eloko osala wana ata osali boye te eza bien te yesu nzambe alola eza servete internet wana mosala nzambe motalobi nzambe abomo eloko nyonso to yo eloko toyaki tosolola na nzambe abomo yo lingaki te ngai yo na ye tosolola loba eloko oyo moko bapuyaki mpona biso ezalaki po tosolola baverité wana babeki limititi bimisa verité mais so na ye verité ezali verité ezali mpasi na ngai eza ke mwasi oyo na bali donc verité na oyo yango wana kaka yo oza nango ya oyebisa ngai na masisi te tokei mwasi oyo na bali pendant 20 ans le même motu oyo tozwaki koonga motu wana ntango tozelaki chine le même acte ezongi première des choses deuxième des choses vérité yango wana masisa te mais ye vérité eza mpasi shoki na nga shoki na oyo yango wana dedo yo eza vérité oyebisanga te violaire na violo nani violaire te tiye loko ozali na besoin na aide yo ezala na oyo aide yo na violo nani zela vous venez à l'endroit tout de suite. Zonga tozosolola zonga na kuna natini babenga rien babenga rien azoya ariane azoya yo dedo omoni nga pena moto akosakanela ngai omoni nga pena moto akosakanela natuni yo nga moto akosakanela nga moto akosakanela nabengi la polisi la polisi ndani mna obenga awa na misu no nga na obenga la polisi awa na misu nao natinda benga ariane bayelanga telefone dedo yo bengi la police oza motema mabe oza ndoki oza pena ndokiosala eloko te longola liboko tiko tikokanga liboko lokola yo okoma na niveau tokokoma dedo ndoki ya mobali tikanga liboko nabi tikanga na liboko tikanga na liboko na lobi tikanga na liboko alabe kala ayebaka te babala ya ndoki abeta yo sala naboma te me tika ngai keba miro ekwela ana naboma te yo tosimi ngai keba miro kasi tiebana ezokisa yo okoleka te tepeni kosangananga keba miro ana obangi ezokisa yo ezala wana bongo keba na kolonga miro akeba ezala wana bongo
Keba to longa miroir ko ezokisa yo. C'est ma pousse. Keba ma pousse ezokisa yo s'il te plaît. Nzambe. Oui. Oui. Yann. Benga la police. Benga la personne numéro benga la police. Appelle la police. Pourquoi benga la police? Pourquoi benga la police? Pourquoi benga la police? La police Karen bossa nga boy. Karen bossa nga boy. Appelle la police. La police c'est nini? Moko benga. Karen lelo bossa nga boy. Azana wana. Karen lelo bossa nga boy. Atindiki nga miroir ikatinga. Na tindiki yote miroir ekweli biso. Ekweli biso. Karen lelo bossa nga tata bino boy Karen. Mona. Lelo bossa nga tata bino boy. Ah. Zambe. Mais où? Zambe. Confonds pas. Zambe. Dépêche-toi, appelle la police là. Viens. Appelle la police. Non. Tata non. Viens. Babo mindai. Na maladie na ngala kufi. Okokufa bébé. Ngai na kufi. Okokufa. Non, mamie, c'est bon. Mamie, c'est bon. Mamie, c'est bon. Na kufi. Non. Na kufi. Bomela mwana banakala. Sikanga iterani. C'est bon. Bomela mwana pesa nefa yo. Non. Non. Kosi. Kosi. Mami, non. Tata nga papa na yo. Mami, non. Tata nga. Zero. Mami, non. Tata ngai. Non, mami, non. Tata ngai. Tata bana yo. Na goti na yo mama. Tata ngai. Mami, non. Tata ngai. Tata ngai. Oui, la police entre. Non. Entre. Karen, Entrez la police. La police. Entrez. Tata. Non. Ouvrez la porte. Non. Asakani nanga mingi. Ndelo yo sakani nanga. Nakufi ngai. Na miboma na ngai. Miboma. Wambeli na micha. Wambeli na micha. Na mikufa. Wambeli pesa wambeli na micha na kufa. Pesa wambeli na miboma. Miboma te. Pesa wambeli. Kosi. Wewe na wambeli na miboma. Yala pesa wambeli. Tata. Pesa wambeli na mikufa na kufi. Akufa bien. Pesa wambeli. Pesa wambeli na miboma. Pesa wambeli na miboma. Karen. Motema moto. Fonga ta fenêtre motema moto. Oh mais t'as la fenêtre wana. Motema moto na kufi. Mami na kufi. Etanga yaya. Na kufi. Pona bino bana ngeko sanga. Na kufi. Banaka na soko pesa nga confiance. Mais muto asaka na bino te. Na kufi. Nasaki bino tanke nazala bomo muto asaka na bino te mama. Na kufi ngai yo. Na kufi. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.